Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tania. Alors mon coco, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce. La famille, hein? Batantine nangai. Li solo oyo na na ngone sengote ata muketi. Malgré na yoki moi cité, na yoki mobilité mais batu o bavana na bango, ba pire bango ne ba ebisinga ba bi miss. Pardon, sauvez-moi mbalio. Azoke na mabe. Un bon tonton na minute oza na Congo, akangami na Congo. Tonton akangami na Congo, moi zo ezate mukande zo sila dans 2 mois. Maman bana, maman, basi bazara mite mamine ba maman nanga, libala on to commence sous ba guerre. Na kaza libala komi guerre ba papa ba maman. En relation komi guerre. Ou alors tous ala biso moko so to lingi mibalité. Tous ala biso moko ba mibali baza bango moso ba lingi na bango ba cité. Tout ça makambo boendengeni. Libala ezaloko ezaka kitoko. Boka li solo komi yaya. Tonton mo na tanti mo be ana poto. Na bomi mboka na bango parce que tozana na kati ya démarche tantine wana afongola motema alimbisa mobali apesa yata mukanda na na maboko mobali azonga poto. Mama, mobali a 18 ans nyonso rovana na poto. Lelo akangama na Kinshasa. Ba condition ya Kinshasa ta musu mobali okoka ngote ya. Soki lelo mobali ana kufi to azu ba problème. Orozala porte malheur. Orozala mabe na famille na bango. Li sole zandengi nini. Moi si na mobile bavana ana poto, baza ba tontine, baza ba yaya. Baza dans les 5 ans. Baza ba sœur na biso, baza ba sœur na nga, baza na bango bien, baza na les hauts et les bas. Mais bêtise na kata libala sonzo mona mabe moko boye, ezo zala, il faut boye ba ko bongsango. Parce que mabe soki bandi ko bote, bandi ko kola e bebi sa bolingo, mbuma bolingo silaka. Ba impolitesse mo boye ba langage mo boye soko mo kota mabe, entre moi sina mobile, eza kitoko te. Ba tembe mo boye ba gazon mo boye na ba relation. O mona boye e koma dia ko boma bolingo. Ero batebele to bosana yango wana. Yango to bongsa maloba na biso to tozana na bolingo. To eba ndenge to vanda botika ba jaba cash. Ba jaba cash ezelo ka to na balibala. Na yo comprendre ke ba mabale belé, ya na ngona transparence te. Na yo comprendre ke mabale belé, ya na ngona bulu yeki. To ke wapi siko la famille. Comment on a dit que mutazana libala ndaza bien. Peut-être le autre comprendre ke base beba na kata mabala mibale beba na kata mabala. Mais bana ba biloko ba obomba na kati. Nzoka biso to ebi ke 1 + 1 na bolingo komara 1. Mais biso ya biso lelo 1 + 1 zo koma nango ba 2 ba 3 ba 4 to ke nango wapi la famille. La sœur bavana na mbayi na awananda bavana na bango bien. Il y a le haut et le bas de ka couple zalaka. Pour place ba bavani mabezangadi. Mais couple na bango so koma koma buzoba makasi et koma bêtise et ça la passe. Li solo na oke salinga passe makasi parce que bana baza ya kobeba, mobali paza ya kobeba, moi si paza ya kobeba. Problème ezani na kati ya libala ne bavandaka bakoma na mwa ba dispute mike ba dispute koma nini mingi bana mobala alinga gangela bana mama boyi mama alinga gangela bana mobala boyi na couple ya bango siko ezaki mobala zo gangela bana mama linga ate pona nini parce que bana baza yi non bana to boti biso mibale so bana ba osama bina gangela bango to boyite ta mususu ko ganga mobe papa ko ganga esali o bien te o ko lobe tanke mama metango zo boya nyonso kaka bagangela nyonso papa nga gangela yo boya eza malamu te elo onye komi papa na bomwa bana ne babana kokola moi sinaza jara bana bakina bango sakana na mona ba meme bele pe bazana ngo mona kena eko sa mona zo sakana se asana ba voisin yo va na kati ndako tamsoza na fond tamsoza sala musala ozota sive bana te dikamwe ko komela bana mobala oloba bana bazapi o bazana se bazo sakana o baza bon ba osana ti 18h ti 19h bana bazapi o balala pa camarade na bango o basala kiboy bana neni bakumolala pa ba master pas ba camarade na bango na lingi yango te moi ska yote yango bien bana poto na ebi bango yo bi famille wana te yo bi nintabi kolala ka kotika bana balala libanese ala malamu te mutu na mutala makamna wana pe ba mama bo sala attention mutu na mutu banda ko ene esprit nango tango yo soki ola isa mwana libanda oebite esprit nini eza na kati ndako wana oebite ba komba ni bango bazala nango il faut kozala très éveillé le maman faut ba place ni bana nango ba oke kolala vana na bana ona kati ndako nenga mama na ngano bazara na bana na ona ndako mukile komi na makambo ebele mobali tango azo ba biloko wana nyoso azo pekisa mwasi bana ko yokate eko koma ta mobwe donc bana na ndako vraiment mobulu mutu passe bana na ndako ba traîner libanda bana na ndako moko kuta komo sana ba boîte sida babilo mo boya ba bien te mo boy e ko laksa banzoto na kasa ba boîte de nuit basio ba bina wana
libala penda ekomi ya kobeba bana ba komi ya kobeba classe balingite kaka moko to mibale ya bana oya ser wana nde bazotanga mais misusu wana nyonso bazolinga so tanga te bana vraiment impoli bana vraiment maloba mabe mama na papa na ndako moyen zati donc libala ezosimba te soki bazoswana olinga te na miso bana so bazobunda na miso bana basi bakoli me papa na mama bubu bitumba ezala pena makasi yango peza moko oyo ebebisaka bana yango bana mpe baza libanda eza pona bino mama na papa mais sikoli kamni ekomi mobile loko akenda asala ba business na Congo mobile loko akenda Congo elo nyeyo s'est passé mobile siko azaki na programme akende Congo moi si bakena mobile bakena na Congo tant bakomi okenda na Congo moi si azui passeport ya mobile na po mobile azali na passeport moko oyo bachaki stay bachaki mukanda na kati e komaki kosila tant esilaki tant passeport esilaki eloko ni basala mobile ya kozwa passeport musu ya mibale passeport na ya mibale ba ko cha mukanda na kati ba ko cha stay na kati bake Congo tant bake Congo mwasi a se parvenir le ba komi na Congo na mobali bazalaki mwasi siko ifala zonga mobali atika mwasi ayibi passeport ya mobali passeport ya mobali ayena ngo ana poto mobali atika likuna ka ndenge zalaka abandi ko luka passeport ezate aluka passeport mwasi nzoka zonga na passeport na poto mwasi mobali abengi mwasi mama passeport oyo yangai awa nazana na mibale moko esila na moko oyo eza en cours ezoke na aussi letika na 2 mois est-ce que au monya ngote na ba bagage note na monite ma bebele nzoka mwasi mudayeki nango ndeni yebana ke mwasi mudayeki nango mwasi ebisi batu ke mobali lokola ngana ezo simba te lokwa zo faire chier senga lokwa ngana tozo kana sute na moni nde azana akotika la ka kuna na Congo akozonga asute atika vina nga kalme na vana bana nga yefo atika la kuna mama ba matsa na ye ba pire balobi te izaka bongo te aza papa bana soko kolinga na yo yete tika ye quand même azonga poto ayeba kovanda na ndako na ye mususu olieke otika ye aza na Congo kuno faire chier eza malamu te na minutes o lisolo toza na ngo yango wana bandeko nanga lisolo so ekomeli bandeko ndeko oyo ayebi ke master na za un problème oyo to ayebi ke atiki mobali na Congo to abotoli mobali mukanda to aboyi ko renouveler mobali mukanda ya so bana kati total rata bana pour bana wana bazana posa papa na bango leo so papa bango azate to papa na bango azui problème et ozala passe ba mama papa tozo nga simako to komi ko wela plus ba matériel biloko ya mokili tozo bosa na bolingo tango nzamba tshaka biso na kati ya ba couple ezala poto la kisana bolingo poto accomplir mission to kene batu mibale to yebana ko partager to yebana ko sungana to yebana ko ketim ko nzamba obenga biso to sala ba projet ensemble to construire vie ensemble en fait mais pourquoi to mko gâcher bolingo wana on nzamba tinda biso amour eza bitumba te bolingo na libala eza bitumba te na yebi ke place bat bavandi mabezanga te to yeba ko solola la famille tant biso ba parents tozo bebisa tant biso ba parents tozo bunda devant les enfants directement tozo bebisa bana to meka ko sala makasi la famille biso nyonso toza parfait mais to meka toujours ko bongisa yaya tant bo sali mabe et que discussion mo bona katanda na couple so bo bongisi bo luka bo sala rapé ke bana pe bazana imer moko bien bo luka bo bongisa rapé na bana po bo bebisa ki bango ba monaki ezo zala mabe makasi ba papa ba mama bane belé lelo bazali bana bane belé lelo ba bebi na ba éducation ba lingi suma makasi eza pona biso ba parents ba éducation na biso eza malamte soki biso to rata ba éducation na ba famille autouti au moins bana tozo bota to sunga bango tango yozo kanga papa passeport oboyi ko pesa mobile wana passeport wana siko pona ni intérêt zani ata mobile ayiba kiyo ata mobile aza mobile moko infidèle to nini yakana ayako faire chier na poto na mboko bozalaka aza na kwena yeso ke kofunda na leta ya awa kene kofunda po bana ko pesa ka bana nani bana apesa bana passion alimentaire to abana ko s'occuper na bino mama nanga bozonga sima lisolo oyo soko yebi muntu moko azoboya ko révéler mobali mukanda to atiki ko faire chier azo faire chier mobali to mwasi na bo komisela bo ebisa yeke eza malamu te toza na kati ya guerre te mboka oyo to yaki koluka un jour batebe baloba ke ba kozonga na bango ko faire chier muninga te baninga bazoluka mobali azoluka to mwasi azoluka mwasi azana condition azana problème moko boye pona nyo o bana kozwa avantage na problème ya partenaire na yo tozonga sima la famille ba famille belé ba foyer belé za na trouble nzamba sunga biso
toi ba ko vanda bien na ba couple na biso. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'il y a d'ailleurs là-bas, il y a des gens au bazolu ka ba kota. Donc soy tozo kokate tout tika pour bande musu ba kota. Eza bongo la famille. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bozana bino bien. Biso na biso pourquoi le lango. Contactez Miss Nemi soki ya likambo ezali a toloba zéro bêtise a ezara tribunal te topé ça juste conseil toloba que on apprend tous les jours. Allez, vraiment je vous aime beaucoup. Allez, bisous la famille. Au revoir. Bye bye.